Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Daily libala. Somo. Balobi babala kaka. Soki ngonga ekoki ya kobala moyen okima ezalaka nango te pe moyen oboya ezalaka nango te parce que eza libala. Il faut kaka obala ngonga ici ebeti ngonga ici ekoki nango donc moyen oboya boya ezalaka nango te bandeko libala daily comédienne na biso ya kitoko ajouaka bien makasi azalaka penza mwasi moko soki amikotisi na rôle akotaka ye nyonso donc akotisaka penza otolobaka ya ye nyonso akotisaka ajouaka penza kitoko aza mwasi moko ase respectaka pe mingi makasi omona ye teke na babuzoba moko boye o ekendaki o emataki o ekitaki en tout cas puna penza okuta daily te et puis mingi ajouaka na ye na famille Bota ajouaka pe pa ya Aïda Aïe de mon cœur kuna pe ajouaka pe na ba chaîne mosusu ba bengisaka ye en tout cas akendaka ne ko jouer mingi ya 5 na kapenza mingi makasi ye moko kutu na interview na ye moko alobaki ke non ye penza numéro 1 na ye ezalaka nanu famille Bota. Après famille Bota nde mosusu ba misusu soki baza na posa kobenga ye bakoki kobenga mais priorité penza na ye ezalaka nango nde famille Bota kandenge toyebi mutu na mututu azalaka penza na option na ye ya numéro 1 ezalaka mwa bongo. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino Daeli na robe ya ba marié, na robe de mariage, makambwa wa ezaya somo. Balobi makambo eza vraiment epenza ya koyinda na kote oyo lelo mariage to eza ndenge nini bandeko bolanda émission na biso tina suka boyoka ba vérité ya mariage ka ndenge ezalaka toyebi ke mariage ezalaka nango lipamboli surtout mwasi nyonso to mobali nyonso tu aza appelé ya kobala donc ezala bongo ezalaka penza bongo a moins que soki mutu a décidé na eke non nga na kokende na nga na couvent nga na ozala na nga prêtre wana penza ndi akobala te mais soki mwasi to mobali aza na ye na makanisi te ke non il faut kokota couvent o ekendaki ekitaki en tout cas posa ya mutu nyonso tu ezala kaka abala surtout ka ndenge balobaka depuis bakoko ke respect ya mwasi ezalaka nde na ndako ya libala soki obali bato bakopesa yo respect ya makasi bato bakobenga yo ndumba te lelo bato ebele basi surtout bazobenga bango bandumba pourquoi parce que nano ba se retrouver na mandako ya mabala te imaginez muto azotambola garçon oyo a draguer kotoyo papa oyo a draguer kotoyo donc bato nyonso bazo draguer yango omona soki mwasi nano abali te babengaka ye ka ndumba parce que osolola na mutu mobali nyonso akolanda yo ozo kandenge ezalaka ozo yeba te nana kobala yo donc ezala bongo sikozo pesa bato nyonso chance ya kosolola na bango oyo ka bango siko bato mokili tongo bakomona yo kaka osololi na oyo bakanisi keno bango nyonso tu bazaka mibali na ye yango bomonaka mingi basi o baza na ndako ya libala te babengaka bango kaka bandumba donc ezala bongo respect ya mwasi ya libala ezalaka respect surtout ya mwasi ezalaka na ndako ya libala parce que soki oza na alliance na yo place nyonso ozokende mobali nyonso to akomona alliance deja yebike wana mwasi ya bato na kotouche ye te yango bakobenga yo mwasi ya libala ndumba te à moins que
soki okomi na ba problème oko boye ya bima bima lelo okomi ko bima na garçon oyo lobi okomi ko bima kuna wana pe mwasi ya libala bakoki kobenga ye ndumba. Donc ezalaka bongo siko bandeko makambo lelo eza ke mbala tovandika boye kandenge ezalaka namoni kaka ba nini ba message ba photo batindelinga ebele ya Daeli alati robe mariage. Daeli na mobali bazo pesa na ba bisou na degré moko pas possible bato batuni. Donc Daeli abali to ndenge nini makambo ezokenda ndenge nini boye bandeko. Comme d'habitude en tout cas nga penza soki mwa matière ekoti nazalaka nanga précis te ya kolancer yango. Nazwaki yango 2 semaines passées bandeko. Allez, nake kota na place tozoka ba information na biso ya sur. En tout cas, pour la première fois ba yebisaki nga que non, eza mariage te boye na lobi te. Nakoki kozalaka précis te. Chaîne na biso eza chaîne ya ba vérité, eza chaîne o to lingaka penza to travaillaka dur, to pesa ba information oyo eza nango penza exact. Bande kondene ko lansaki recherche encore basalilanga recherche kandenge ezalaka pona ko découvrir makambo yo ya libala nde bayaki ko pesanga en tout cas information moko nga kutu na motema déjà na ndimaki yango na lobi wow yango réponse na bandaki kozela yango lelo na yeba ndeko to sala partage biso nyonso na réponse oyo na zwaki avant to kota nanu na ba réponse nyonso to avant to kota na vérité version ya vrai surtout sur libala ya Daeli. Nalingi na sensibiliser batu nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne batoli ya makasi, chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo tolobaka na biso penza chaque jour tokos makasi. Bandeko ba onyoso balingaka Daeli ba onyoso ba sepelaka vraiment na Daeli ba onyoso basalaka kenon soki ba moni Daeli sur scène mitema na bango ezobeta na osenga na bino bozwa bakiti na système moko ya bien na ndenge moko ya bien makasi bozwa bakiti bandeko bovanda to beta masolo na système moko ya bien botia mwa mai pembeni botia mwa jus pembeni botia mwa sucre na bino pembeni na ndenge moko ya bien botia mwa biloko pe ya kolia soki eza te en tout cas ne vous inquiétez pas ezalaka bongo bokoki kolanda na bino émission ata na mwa mai pembeni ata na mwa jus pembeni ata na mwa sucre pembeni kaka na ndenge ya bien makasi. Bandeko makambo libala ya Daeli makambo libala en tout cas avant nanu to kota na libala ngo bandeko bino moko botala star na biso Daeli aza mwasi moko azala kitoko aza pe mwasi oyo penza azwaka soin na ye na système moko pas possible wala tolobango azwaka penza soin na ye sikoyo makambo libala oyo soki ezalaki ke eza penza libala ya solo. Est-ce que suki oyo Daeli atiaki na mutu alingaki atia suki wana to maquillage o penza Daeli atiaki alingaki atia maquillage wana to robe o Daeli alataki alingaki atia yango bandeko somo wana ba question na otune. Et puis Dédé depuis to vanda depuis to zana ba social media bandeko surtout problème ya ba star na biso ya ba comédien na biso bal ele kakate sans que batu ba yeba. Est-ce que Daeli yango boyoka jour que non yango ba yeko pesa prédot to yango ba yeko pesa dot pona Daeli toyoka yango te to mona ba photo te to koya kolala ka boye to la muki to sutuki mbala moko keno Daeli abali siko abalaki ya ofele to ndenge nini bandeko communauté na biso somo somo makasi yango na betelaki bino le solo l'autre fois na lobaki
c'est tout à fait normal. Quand on a ça là qui émission na ezaki émission ya Luna Mienzi ya parce que nazwaki pe ba photo bato ba tuna ki keno Luna Mienzi a sali mariage na poto. Bato balobaki bongo émission kutu eza na chaîne na biso. Na lobaki na expliquaki. Ba comédien na biso oyo bazalaka mingi premièrement sollicité na ba boutique ebele. Ba boutique ebele ba sollicitaka bango. Soki ba yé na mwa bilamba ya sika au mona ba yé ba solliciter que non est-ce que tu ko sale la biso publicité yango bomona un mosusu ata ba bilamba balataka sur scène ezalaka mwa ba boutique en tout cas ba pesaka bango pona ba publicité surtout ya ba bilamba na bango yango bomona ata na ba boutique ya o ba louesaka ba robe de mariage to ba tekaka ba robe de mariage un mosusu ba bengisaka bango tozana posa osele la biso publicité ya ba robe à mariage au mona pe akekuna ba kandie ba photo au mona pe akekuna ba zuzu mwa ba vidéo er mosusu elekaka na ba télévision na biso ba publicité kandenge ezalaka yango er mosusu bango moko pe bazwaka ba photo nozwa ba photo wana toye ba kandenge nini soki ezalaka kaka volonté na bango moko balingaka penza kotia yango na ba réseaux sociaux to eza batu mosusu oyo ba publiaka en tout cas kuna nayebi na ngati. Deuxième des choses, ba comédien na biso monde ya théâtre na biso surtout ezo évoluer na Nigeria to monaka mingi soki balingi basala penza mariage basalaka mariage na film na bango ya kitoko batiaka penza ba moyen na bango nyonso nje balingi penza makambo nyonso ekende bien parce que bayebi ke film oyo soki ebimi kitoko tokoliela ngo mbongo soki ebimi kitoko te tokoliela ngo mbongo te yango bomona la plupart du temps ba Nigeria mingi soki ba osala film que non il faut mariage et salema en tout cas bandeko basalaka le tout possible makambo nyonso ekende nango bien yango tomoni pe na monde na biso côté ya ba comédien na biso bango pe balingi bakota na système wana s'il s'agit que non il faut mariage et salema na film en tout cas bazo se poumonaka na bango pe dur bakie pe balouer moi robe quand même ya bien balouer moi basal ya bien ba mibali pe balati kitoko pour que mariage wana ya film ekende nango pe kitoko tango bato bakolanda ngo en tout cas bato basepela penza yango ekomi pe bongo sikoyo na oto mona ya daily eza nango mariage ya film nde oyo esalaki donc mariage wana ezalaki nde ye na papa Pierrot tonton Loulou bino moko boyebi tonton Pierrot aza pe comédien na biso plutôt ajouaka pe na ye kitoko ajouaka vraiment bien ceux qui a côté sur scène en tout cas apesaka penza makambo sikoyo babala naki libala wana ezalaki nde somo bino moko boyebi libala déjà ya tonton Pierrot eya kaka na makambo libala ba film na lobi nanga libala ya vie na ye teto en réalité te eza libala ya film soki abali boyi donc ezoyaka na makambo film yango pe ezaki film moko kitoko na bosani nde titre ya film wana mais eza film moko ezalaki kitoko makasi bajouaki yango bien ezalaki bien préparé yango kaka na yaki kotia mwa éclaircissement kandenge boyebi biso tozalaka awa pona kopesa bino ba information tozalaka awa pona kosalela bino ba analyse tozalaka pe awa pona ko édifier bino et pourquoi pas kopesa mwa toli na système moko ya bien makasi donc ezalaka mwa bongo yango na ningi na profiter na pesa mwa toli nanga kandenge tomesana biso nyonso toyekolaka bandeko biso nyonso toyekolaka omona peut-être na vie mosusu mwa makambo moko boye peut-être oyebaka na yo te mais na kolandaka émission boye okwei su makambo moko oyo peut-être ozalaki nango besoin bapesa yo conseil na kolobaka boye aider yo nazozwaka ba message ya bato ebele en tout cas pona batoli oyo topesaka ebele ya bato balobaka Maman Étoiline, en tout cas, merci beaucoup. Toli na yo opesa ki na message boye. En tout cas, esunga tinga mingi kutu na moma wana na bandoli kana ba problème wana.
tango na landaki ka émission na yo en tout cas nga pe na salaki bongo esungaki nga mingi makasi yango mona ta bato mosusu bakoya bafingi na bango toyebi ke na monde internet il y a de ces personnes oyo na ebite éducation na bango ezalaka ndenge nini bakipaka na bango sud saja kofinga koya na ye kofinga sans toutefois kotala na ofinga ye pona nini est-ce que asalinga nini pona finga ye mais biso de notre côté tokotika pe batuli te to continuer kana batuli na biso parce que ezo sunga ebele encore ebele ya bato bandeko nanga lelo samedi nazolobela lelo na ba papa nazolobela lelo na ba mama na bandana na ba papa bandeko lelo samedi kandenge toyebi la plupart ya misala surtout na Congo na biso la plupart ya bato ata na ba poto eza na bato mosusu pe weekend basala kati yango lelo samedi toyebi ke ebele bato basala kana bango te yango to sengi na ba papa du lundi au vendredi okendaka musala ozalaka na tante ya kopase na bana na yo mosusu okendaka musala depuis 7h ozonga 18h to okotaka ndako oza kolemba olie kaka ozata na temps kovanda na bana na yo te oyoka bango te okolia kaka ce qu'il faut sokola oke osokoli après ça oke na yo na mbetu olali lobi musala lisusu siko lelo samedi ozana ndako bana pe bakendaka école te papa zwaka pe temps ya ovandaka na bana na yo oyoka bana na yo lelo to mona bana ebele éducation na bango eza raté pourquoi parce que papa azana vie ya bana na yete papa amikotisi penza na vie ya bana na yete papa ekomi ka musala papa misusu omona samedi boye jour à repos ako préféré na ye akende ko passer journée na ye epai ya camarade na ye akende ko passer journée na ye epai ya ndeko na ye papa lelo samedi zwa mwata na yo ya kovandaka na bana na yo na ndako soki oza pe na mbongo bimisa pe bana na yo boke soki wapi bana bake kosakana soki pe oza na mbongo te en tout cas zwa mwata ya kovandaka na bana eza na bana mike à partir de 5 ans balobaka nyonso mona ta makambo moko ezolekaka na ndako yo papa oyebaka te yo papa oyebaka te makambo elekaka na école biloko bayebisaka ye na école yo papa oyebaka na yo te parce que ozalaka na tante siko lelo samedi zwa temps vanda na bana ya ba 5 balobaka nyonso bana 10 ans mosusu otuna bango ba question boni na école professeur alobaki nini donc ba moi question ya bongo oyeba est-ce que bana na yo bazo s'adaptaka bien na école est-ce que éducation de base ya bana na yo eza bien parce que eza na bana mosusu baokola bazokola na ndako ya ba parents mais peut-être na ndako bazobimisa éducation mosusu na école baobimisa pe éducation mosusu mais soki ozwi temps kovanda na bana ta 2 heures du temps ka ya pamba oko découvrir soki bana na yo baza na éducation ya kitoko to bana na yo baza na bango na éducation ya kitoko te yango ka mwa toli na lingi na pesa ba papa journée ya lelo eza journée ya ko sala bitambola te eza penza journée oyo papa vanda na bana na yo oyo ka bana na yo osala constat na vie ya bana na yo biso to bando kola ba papa na biso bando tala biso mona ka ba weekend boy avandi wana déjà aopesa nyonso ke non mwana oyo mikolo eza bien te il faut boye parce que abando zwa tana ya kovanda na biso papa yo pe zwa tana yo ya kovanda na bana na yo o découvrir moi eloko oyo eza na kati ya bana na yo wana mwa toli oyo nalingaki na pesa ba papa kandenge ezalaka sikoyo na minute tozonga na mwa toli na biso na ya ba mama bandeko c'est connu de tout le monde batu nyonso to bayebaka mutu oyo asimbaka ndako ezalaka nde mama e mata ekita ezalaka nde mama toyebi ke le chef de la maison c'est l'homme mais mutu o penza salaka kino ndako ekomi fonctionner ezalaka nde mama parce que mama ayebaka bakwa nyonso ya ndako na ye mama ayebaka soki mungo ezate mama ayebaka soki tomate ezate mama ayebaka soki matungulu ezate wana ezalaka nde mama yango balobaka kino mutu asimbaka penza ndako ezalaka mama lelo samedi kandenge tomesani
toyebi te soki osalaka to soki osalaka te. Mais ba mama na biso lelo toye ko remarquer que la plupart ya bandako na biso ekomi mwa salité. Pourquoi? Parce que la plupart ya ba mama lelo ba se lansaka na ba makambo ya ba make-up. Basi ebele lelo ekomi ka make-up na kolata. Omona basi mosusu ala muki tongo mbetu atandaki na ete. Ndako kutu salité des ordres moko pas possible. Ndako kotia ta zolo te. Ndako ko mekata ko fongola porte boye te. Tala odeur ya bambisi. Tala salité na ndako. Kutu na batu mosusu na poubelle. Elala kaka na cuisine. Et olala ta 4 jours. Imaginez maman asalaki ba Thompson. Maman asalaki ba tilapia. Maman asalaki boye. Mais poubelle ezolala kanango ka na cuisine. Toilette kutu kokoloba te. Basokolaka te. Eza na batu mosusu na RDC na biso ba toilette ezalaka na ndako. Eza na batu mosusu ba toilette ezalaka libanda. Mama eloko ya liboso tango ola mukaka ni kaka toilette. Après kotanda mbetu na yo eloko ya liboso sisi kosambela otandi mbetu kende na toilette ni ka toilette parce que mutu nyonso tu na tongo soki ala muki eloko ya liboso ba welela kezalaka toilette ni kaka toilette na yo. Soki omoni keno na tongo na okokana ngate sala ngwata na butu. Okoki kosala ngwata na butu na système moko ya bien makasi osala ngo penza kitoko. Tango ola mukatongo biloko nyonso deja eza nango propre. Biloko nyonso eza nango clean na ndenge moko ya bien. Wana topesi ka mwa tolika ndenge ezalaka. Parce que eza batu mosusu aloba na salaka nanga di lundi au vendredi. Samedi eza jour o penza na lala na la mukananga retard. Siko misalela deja misala na yo na butu avant olala. Pourvu que tango ola mukana yo tongo oyebi keno misala nanga nyonso si esili. Na silisi nanga kosala deja misala. Tango na kolamuka na obandaka ko simba kende simba konde simba sala boye sala boye. Donc ekozala mwa bongo ba mama. Yango batoli topesaka. Esunga surtout pour na ba jeune marié. Eza na basi mosusu bandeko bazalaka na bulembu moko pas possible. Bulembu moko na niveau moko na degré moko somo. Bandeko lelo tokomi komona basi tala manzaka milai kotia manzaka eza bien mais mwasi penza libala mwasi ya libala tiaka penza manzaka milai te obando lambela mobali na yo ndenge nini ata soki oza na babone olobi ke nonga nazalaka na babone de basalaka misala nyonso ya ndako. On ne refuse pas, je n'en disconviens pas, mais mwasi nde alambela mobali na biloko kolia bon wana to soki ofutaka ye mbongo ya ndenge nini ya ba degré nini to ya ba niveau nini mutu oyo penza alambelaka mobali ezalaka mwasi emata ekita jamais bon na yo akoki kolambela mobali na yo yo moko il faut lambelaka mobali na yo ezalaka bongo. Siko soki bon na yo wana aolambelaka mobali na yo eke mobali na yo pe a préféré ka liboko ya bon wana yango bomonaka mosusu mibali bachangeaka ba vie na bango. Omoni ka préféré na ye abala bonne. Pourquoi? Parce que bonne azolambela biloko o azolinga. Yo mwasi ya libala, yo mama ya bana, oza incapable ya kolambela mobali na yo te. Oza incapable ya kolambela mobali na yo te. Ata soki bona kolambela bino me yo mama yebaka keno nga moko eza devoir na nga mobali abalaki ngai abalaki bonne te. Il faut nga moko na bando lambela ka mobali na nga ezalaka bongo yo moko oke kolambela mobali na yo. Ba mama basi ya libala bolongola banzaka banzaka wana milai ba manzaka obotiaka yo mwasi ya libala tala manzaka milai musala ndako osala ngo ndenge nini ata kutu kotanda mbetu otanda ngo ndenge nini parce que milai manzaka wana eza milai elekisi basili moko eza exagéré neti ndoki moko boye. Je ne refuse pas, je n'en disconviens pas que ça na ba sil, mais elekisa te bandeko elekisa penza te yango mona ba mimbali mosusu bakomi kotima lobe akoboya koyebisa yo me ezosala ye pasi na mutu alobi mwasi oyo azando kito eza ndenge nini bandeko
c'est vrai biso nyonso tozalaka na besoin tozala kitoko bato nyonso bamona biso kitoko mais mwasi ya libala biloko mosusu baexagéraka te yango bafingaka omonaka basi ya mabala bameka-up ebele bamanzaka milai nzoka baza basi moko ya salite makasi yango babenga bamibali ebele bafingaka bongo parce que na manzaka wana okokoka kosala mosala te na basili wana milai obima neti mwasi moko ya ndumba ezalaka bongo yango mwa toli ya muke kaka bandeko na lingaki na pesa na système moko ya bien tokomi na biso na suka ya mwa partage na biso ya lelo en tout cas botiela biso ba j'aime botiela biso ba commentaire bo partager les pe biso la famille tokolinga